Allo bandeko bino to mesana kulandanga tout le temps tant bozwaka occasion nzambe apambola bino partout bozali message nange eza lelo ke Martin Fayulu heureusement que peuple aza na nsima na ye sino te na moment tozoloba nde aza na prison ya makala parce que basi babongiselaki chambre kuna avant kutu asamba babongiselaki déjà chambre so akomi tokotya epai boye nakolobela mpe moke nani mes jeunes frères Papi Gene oui Papi Gene Chura Mboma na Odombo koloba na bango soki bakoyoka ekozala esengo mingi alo bandeko tolanda nano papa oyo soki azoloba nini yo shie tunasema hivi, ule wa kugusa kabangi anatafuta mambo na huku sheba katange hatuna na bubaya na ba filtre beko na kuya kuingia mu Katanga tuko nekala tu nabo bien me bakasai banakuwa kuitu violea batoto yetu babibi yetu hapa tuko nasema umu mukatanga hakuna ukabeya kamwanga kabeya kamwanga iko hapara tunakatala diktatiri yabo beji konseye bende tutachapana hadi mwisho she hatuna na boka si mnasha kutumia sema she tuna kama tunashikushirikia tutakukuria na ritako. En tout cas bandeko eza mawa mingi ke banda Chilombo banoma ye président de la République soki otali basante ya bato mosusu ndenge eza kose dégrade eza moke na mawa na banzi bomoni ndeko ndenge azali seke vraiment ntango azoloba nayoki makambo alobi te me oyo bakoyoka yango bakoyoka banda Chilombo akoma na pouvoir bandeko bato bakoma mingi na bilobela bato bakoma neti bamolekar okende kuta koto bazoloba okende kuta paibo bazoloba okende kuta paibo bazoloba vraiment eza mawa ya kotala modele mboka vraiment ekomi c'est pitié donc bandeko nakolobela bino mingi mpona surtout mpona Martin Fayulu et puis mpona bandeko mosusu botana no vraiment awa toza na ambassade ya RDC na Gabon nayebi te soki eza cimetière ou bien eza ambassade me bozomona vraiment bandako esila te mpona kozwa mikanda eza pasi non seulement pasi mais cher et badifficulté respect eza te toyebi te mais bino mo botala kaka en tout cas bakonzi ya mboka bozwela biso solution président Tshisekedi ye ozomona ministre ya affaires étrangères vraiment bolukela biso solution mpona mboka na biso tozosouffrir awa mpona kozwa mikanda mpona nde bozomona kaka ambassade ezoressemble tout désordre eza awa vraiment grave vraiment bolukela biso solution pardon bakonzi tozonyokwama awa botala kaka bino moko baimage ezoloba toa na Gabon awa toa na Gabon na quartier batterie 4 oyo eza place ambassade RDC ezali bandeko makambo mosusu bazolakisa bino yango ere moko omona ngo ti lokuta mais koma mboka ekokozala ti na niveau ya boye partout epai RDC bazoparle nango bazoparle na eloko moko malamu te partout donc bazoparle kaka na mabe mais mboka ya ndenge nini nani oyo Kanambe ye kutu wana etali ete parce que lui il est là pour balkaniser et exterminer point makambo na bino wana ambassade boyo wana etali ete bo Chilombo mpe ntango banome ye pouvoir na ye eza restreint donc pouvoir na ye ezokende mosika te ayebi yango donc yo par exemple nani Muluba par exemple soko oyebi yango te Kasaye vraiment eza mawa mingi
c'est vrai que bozo salaka net bayeba ke Chilombo ba votaki ye mais ezosimba te. Bandeko nani expliquer bino sur eloko moko. Ndeko moko aza parmi ba minanga ya WhatsApp nde tokomanaka tout ça. Ndeko wana lobi na akomelinga lobi natika ko expliquer bato makama lokuta. En plus Kabila asalaki bien asala 26 provinces. Asala 26 provinces. Alors na 26 provinces wana selon ye eza ba semi-fédéralisme. Ba semi-fédéral. Alors natiko la kisaka kolobana bato lokuta nazo déranger bato tout ça. Na komeli na répondre ngabi mais semi-fédéral existera te. Fédéral tout court, mais semi existera te. Atini nga biloko pour na kolakisanga ke chaque province eza na gouvernement nango, chaque province eza na ba ministre nango. Eza mawa nde tolobaka ke malheur à ceux qui comprennent les choses en retard. Vraiment eza mawa mingi. Mais na kati ya occupation oza kondima ke basaleli yo fédéralisme. Ah, mais ça passe hein. Et ça passe atini nga ba Congo habitala ba Congo tala soki Équateur tala soki donc na kati yo donc aza ko yeba ti ke pays occupé sous occupation étrangère. Na kati ya sous occupation étrangère basa la yo état fédéral atako. Est-ce que d'abord le pouvoir est décentralisé? Parce que pour un état fédéral il faut pouvoir est décentralisé. Est-ce que le pouvoir est d'abord décentralisé? Ah, de toute façon, si on a sur ça les locaux, on a monnaie commis na bloqué non na longoli ga mbala moko na ba contact nanga na lingaka bato bazananga ba raisonnaka ke no raisonnaka modèle wana. Et pas y bâtir un état fédéral et pas ezali que pouvoir est décentralisé. Mais par contre, chez nous, le pouvoir n'est pas décentralisé. Pouvoir est dans la clan moko boye, ya ba kanambe. Et na kati ya pouvoir on a même Chilombo zate. Chilombo bazo ko mona kai na makamu susu. Ya pamba pamba. Mais vrai makamu ya bango be Chilombo zate. Ndeko eza mawa tango na tali ndeko azo koma neti mutu mais ça mutu te. Na oui mais mutu azo raisonner wapi, il est déconnecté na ba réalité mboka na biso tondenge nini. Ou bien il est français messager c'est ça ou bien comment est-ce qu'il a déjà travaillé na vie? C'est ça aussi. Parce que ça n'a pas de belle mon azol bazol na vie na yepe azana titilo mo na travailler te. Alors comment expérience professionnelle azana ngote po yeba makamo belle pesa passi. C'est triste hein, génération sacrifiée. Yangwana bandeko bon remarquez que naza ko effacer un peu ba contenu hein. Donc na osala tout pena longola bato mususu oyo nazomona ke mutuna ye ezanti ya bato mususu. Na osala tuna longola ye ba na faire écarter parce que baza djepele na tika na bato nazomona vraiment que oui so komelinga aza na droitier. Alors en plus ce qui osa kasaye na conseiller yo otala nongate. Vraiment nazo so vérité so osa kasaye kende na ba chaîne mususu me kotala ngate parce que sozo tolanga on l'a bien été. On nous a toujours dessus parce que croyant que kana ko lo ba makama malamu pour ba kasaye jamais na ko lo ba ya malamu pour ba kasaye parce que na que pouvoir obozui eza pouvoir moko ya ko yiba ya ko maltraiter ya ko ndima maltraitance ya peuple congolais. Donc ko la bino ndimi yango eloko malamu ko yo ko tonga na lo bezati parce que ce qui tue le moisa pour président et l'autre Congolais a s'attendre nango arrestation immédiate ya Kabila. Donc mon ba Congolais bazana besoin de comme souster. Bazalaka oza président kangila biso Kabila. Parce que Kabila bomina ninga ko sakanate, ba force commune ko tangate. Donc ceux qui vraiment yo oza Congolais oza pour Chilombo
aloba na Chilombo akankabila na regrette baluba mususu na banonzo ba na valeur kama muke na lobi kama muke mais tant on a moins makama ko melanga na bi donc bato yo ti lelo na mutu na bango ka Chilombo gagnant malgré sur l'ex bango A plus B mais ils ne comprennent rien. Bon, peut-être ils comprennent, mais ils font semblant de ne pas comprendre par tribalisme. Ndeko ma mingi. Alo bande kuna alo banabino. Martin Fayulu. Na banzi tama yene États-Unis tika na ba 2 ou 3 jours. Na benga yi batuna ye ba yebisa yeke. Avant qu'il tranquille azala na papier ya contrôle ya COVID-19. Sinon te kuna bazo kozelaye bachaye na quarantaine. Ça c'est un. Deux. Ce qui a l'équipe. Bako lukle motif nyonso o ekomema na parquet. Ce qui va memie kuna. Bon bane non, situation ça clair te pas kenena nous na détention préventive na prison. Bakomi kuna bakute na caméra ba se familiariser kuna. Alors, tant on a ko ba vidéo nyonso ba bomian. Ponga lo ba pamba te. Na lo ba pamba te. Ba vidéo nyonso ba bomian. Na bimisi yango bamusu bandamu batalaki bayokaki babomi yango oyo na lobaki elandi Fayulu bako pese bakomba ba invitation na bapesaki ye balobi ko bako batindaki rien non ba prévéali batindaki mibale ba place mibale po kinde musu na 8h30 musu na 11h. Comme ça, sera que procès de complication à la prison. Mais, bah, mon qui tension à peuple et quoi attirer communauté internationale. Et en plus, bah, louba, les autres ne pas des amatros. Ne tolo baboiko, pour na bakasaye, les gars de amatros. Et on va stopper kiamo. Alors, sikoyo, Martin Fayulu, bati qui était. Basolo kwa sikoyo, stratégie ni to sala. Pour Martin Fayulu. Parce que c'est témoin gênant. Bible Satan, c'est le stratège. Notre combat n'est pas seulement physique, le combat est spirituel aussi. Donc, dès que tu as dit, tu continues à faire maille. Tu as dit, bon, tu as dit, tu peux prendre la surprise pour Fayulu. Tu as dit, quand tu as dit, balle perdue, tu as dit, akufi. Mutu moko alo bana wote ke baza pour Fayulu. Fayulu nga zana kozala be neme belé. Parce que une fois basale mabe nini lamuke ekufia. Ekufiko nani susu akoloba wana azate. Alors 99% ya peuple congolais bayibi ke Fachi a été nommé. Monde entier ba pays tout bayibi ke il a été nommé azawana pour servir bentere yaba batumususu. Donc, ceux qui balobine sala boikamo bien, parce que le peuple congolais, ceux qui président Salisi Ouessé, ba beti maboko balobi béton. Salisi Ouessé ko, ba beti maboko balobi béton. Alors, so ba Salisi biloko wana ba biloko sala mo biloko wana pour congolais les zo ba ko sepela. Parce que maintenant, toujours combattre ba rondete. Combattre biso suko yali contre l'étranger na bakasayen. Quelques katangé aussi. Bon, mon ami, on a tchaki wana. Bakatangi balubi bango. Na katanga. Katanga zapa ya kaname. Bon, c'est trop bani baneko. Trop bani. Alors, to kana ka moi monto yosu ya sur zolo banini. To kana. Zone civile et commis bazolo baswahili. Et uti wapi? Gramu kishi aza na école aza muluba. Tokotia ba papa ya baluba obo isimba kabla kurosa nini maison civile tokotia ba mutombo bakalonji balwabeya bakalubi bakalala bakadima babadibanga ba mamuntumba ba mamuchala ba mamwejeni. Voilà, donc bozomo na mo à peu près Bamakambo.
yebisa biso na ino Martin Fayulu azalaki invité toté na parquet. Martin Fayulu azwaki invitation mibale mama. Moko invitation ezalaki signé na avocat général ya parquet ya Gombe. Mususu invitation ezalaki signé na substitut ya procureur na kaka na nini na cour d'appel ya Gombe. Ya liboso ezalaki mardi 10h. Ya mibale ezalaki mercredi 11h. Ba invitation wana ndengo oyokaki Théodore Ngoi alekaki na bantene na bino toziongo na pokwa ya lendi mardi mama Myriam ngai Devos Kitoko na avocat ya Martin Fayulu maître Petit Petit ezali solo ya Chine te ya NDT eza kin maître Petit Petit tokei na bureau ya invitation ya liboso na palais de la justice locale 2 tokoti bapesi biso dossier ya plainte wana ya liboso na plainte wana eza na papier misatu na kati. L'avocat a demandé où sont les faits infractionnels où il faut documenter le Martin Fayulu invitation pour que aya se justifier. Plaignant pour inviter qui ceux qui vont inviter Martin Fayulu, il faut plaignant zala asali wapi. Comme tous oui invitation na butu oh ya mardi et que tout ça nous sous lobby. Ba élément infraction exacté. Projeter invitation na yo ya liboso dans une semaine. Le temps que tu réponds na ya lobby. Ça ce moment là maman. To zongi to monique ezali complot politique pour que banéantir président élu le commandant du peuple. Dans l'entretemps on a besoin d'information batu ba yeba kité. To souhait information que équipe moko et soit ménager cellule na prison ya makala bazotia peinture na cellule moko pour que ce qui kaka Martin Fayulu a une invitation fini ba transformer ndenge bazalaki na caméra comme mandat d'arrêt provisoire direct na cellule wana babandi ko tia peinture. Comment babandi ko aménager cellule avant même bon entendre mutu. Voilà pourquoi dans le kaki na micro ya Top Congo na lobby nous faisons face à une guerre politique et comme il y a une guerre politique nous allons apporter et donner des réponses politiques et yango wana mona ki to considérer ki ba plainte wana comme des provocations to lobby même o ya mercredi to kende susute et ça ndenge moko c'est ça à ce moment là maman na tiaki appelle à la population. Maman, oyebi opesinga lelo opportunité na pesa merci mingi na peuple congolais. Nano na mona vigilance ya boyete, mobilisation ya boyete. En une journée, toute la République démocratique du Congo, toutes les grandes villes, soti mercredi tokendaki na palais de la justice, bolingaki boyoka. Et ça bougeait, ça bougeait. Bosa na bino ezalaki bosa la ni. Mission na biso ezalaki tola kisa na monde entier que na Congo, jusqu'aujourd'hui, Kabila nana longwate. Pour nani? Kabila nana longwate parce que ba pratique nyonso ya Kabila yango tozo vivre. Bozo banga état de droit. To mama omoni ba journaliste na bino bozo banga état de droit. Est-ce que état de droit ezalaka na pai occupation zali? Na yebite suki ba congolais ngo pe ba tunyo ba komaka bazoba ba tomayele bazate. Donc journaliste azo poser question, on dirait que moi bébé, on dirait moi bébé. Très question ba bozo banga état de droit comme si état de droit ezako. Adi oyebi ke el moko za mawa. Iba bongisi déjà Fayulu cellule na ye na prison. Que soko ye kaka alimbala moko tokena ekuna to expliquer ni to mesana ko expliquer vraiment bande ko za ma mingi eza mawa mboka mobimba ba problème ya wana so moni batu mususu pe bazoye basoko lobate net papa o kota yo kana papa en tout cas to souffraki mingi tant papa musée Laurent Joseph de Sireka qui Maman Denis Kabila qui s'est dit.
Mais faute na été mutazo liate. En tout cas, tu souffras qui mingi. Ton papa, Moussé, Laura, Joseph, Désiré, qui. Maman Denise Kabila, qui c'est qu'elle dit. Tala bandeko, soki bato kuma perdu. Pona ko loba el moko, paseleki. Bandeko, paseleki. Bomoni o musolo mina swahili soki nani na ebite, mais ça mawa. Mais bandeko, to tana loko yo. Mawa. Bandeko, wane eze kole, eza na mbanda, eza na nini na, eza na Équateur. Eza te ke o, nga mutu na fonde yango, to ngai na sali nini, tout ça, non. Eza école, eza na Équateur. Voilà. Alors, awa, si on a tali bien, une salle de classe de Mbandaka. Voilà. 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 Le ministre de demain, Mawa, Ataku Tumbo Kango, Ezana, na pasi, mais, ndeko. Monsieur Soutoumane Laksango, elle était parce que, alors, Oyo, Université de Lubumbashi, faculté de droit, Tolobate. Voilà. Université, hein, de Lubumbashi, la faculté de droit. Bomoni? Hein? Bah, montage, hein? Faculté de droit. Bah, juriste. Bah, l'ouba batondi kuna. Voilà. Alors, bandeko, nalingina lobela mes jeunes frères, on attend komba wa papi gene, komba on a prononcé en bien te. Papi gene, mon jeune frère Moussounani, namana komona ya wa Chura Mboma, et puis Odombo. Nalingina lo banabino boye. Bozo zalaka place moko na serpent à double tête. Serpent à double tête, on a comme on Serge. Serge a colonie. Peut-être vous éviter. Serge a colonie. Serge a Moulouba oba bengi Kassayen. Depuis quand Moulouba oba bengi Kassayen a un camarade d'école Moussous? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que un Kassayen a kokondima aya panabino et pas ibo critique Kachilombo? Faut réfléchir, hein? Hein? Il faut réfléchir. Est-ce que un Kassayen a kokoya panabino pour critique Kachilombo? Tala, Bible les dans Matthieu 10-16, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Bozana même na serpate, mais bozana loup. Ça très attention. Ce qui bomoni aye pa na bino lisusu. Boy c'est pasteur Jacques Alobi alin komo na biso na yo lisusu te. Bozala clair, bomba ngati bokine boite. Bo ba clair. Na koloba na bino na otanga bino ba komo moko boye ya baluba, ya Kasai. Boyebi mutumoko boye komo na muluba Kasai. Komo ne Alexandre. Alexandre, camarade ya Serge, a critiqué Chilombo na ndenge moko. Alexandre azala combattant. A critiqué Chilombo na ndenge moko ya kosakana te. Tango Chilombo aleki na pouvoir. Na ye et Alexandre, na Serge, mbangu na kini.
Serge wana za faux évangéliste. Na kutaka ya zote na Congo number 1 ba bêtise. Tango nga na kela Congo number 1. Ba comprendre ce que musala nzambe aye. Akima tango akimi ake kote ko dénoncer. Un évangéliste a dénoncé pasteur na Bible ezate. Bolandaka bato ba dénoncer. So moni bato a comme place pour so dénoncer ka akangami aibi parole te. Premier devoir à musala nzambe za ko prêcher parole. Boyo kanga bien. Papi Gene. Chura Bemba. Odombo. Bokeba, c'était aussi la bino mabe. Bozana Lou, un infiltré. Voilà. Alors, docteur Wapiti. Kasaye moko boye. Ami bengaka docteur Wapiti. Donc, docteur spirituel. Donc, mais à côté de la bisoté. Hier, à la vidéo, Albi, moi, je ne peux pas cautionner le mal. Albi, moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas cautionner les mensonges. Albi, si le monde n'a pas gagné, c'est Fayoulou qui a gagné. C'est quoi ça, Ranga Monet? Ndeko, boss, on n'a pas vu la binotaire. Papi Gene, Namoni Soupetio, Nani, Chura Mbemba, il est encore trop jeune. Famille n'a pas besoin d'aller, biso mon pète, on a besoin d'aller, tant qu'on a besoin d'aller. Mais ceux qui lobby tout le monde sous-souté, c'est pas gentil. Oazolo banabino musali na nzambe. Tolongo wana toke na Bishop Élysée. Bishop Élysée a Muluba Kasai. Alobaki alongo ne Muluba Kasai ko manianga ya Bakongo. Alobela Tilombo na bandenge nyonso mabe. Mikolo za wapi? Mikolo za wapi? Chatumba. Encore mandia. Chatumba. Banganga nyonso baluba ya Kasai so baya babenga ba bishop, bana ba docteur na ba porte. Des anciens féticheurs, des charlatans. Ngata amaina munokote na bisa bino ke musala nzambe muluba la rate, muluba Kasai za rate. Musala nzambe Kasai za rate. Ne du petuna Serge avec pana bino fo musala nzambe. Soka zo ba moi français na yewana ale mbala moko azu bible ne passe pas abandiko lo ba. Un charlatan encore. Professeur soki yakuja. Abanako lo ba wa pona Chilombo. Lilo za Lilo za wapi? Mukebai a dit Chilombo depuis sa naissance il n'a jamais travaillé. Asalate. Ezo bimana munoko ya Mukebai. Soku botali vidéo nangai numéro 0445 boko yoka na chama kamu nyonso oyo alobai pona Chilombo. Lilo za wapi? Tala soko koti combat so lo ba makaba politique. Yeba ki s'engager na politique et tout peut basculer. Poison ko mona yo hein? Poison e ko mona yo. Ye Serge akina na Kinshasa bangona Alexandre. A comme na Kinshasa a lobby ba empoisonner ye. Mais a kufite. Et c'est que azonga mbango sikoyo a na poto po aya ko luka papi Gene nani maître nani oyo Chura Mbemba Odombo bo se familiariser. Bino misatu na ba mariage na bino bokendeke ou bino bibembe bino kendeke. Est-ce que mona abaka sayen kuna? Non bino bo réfléchir, est-ce que mona abaka? Ce n'est pas un message pour vous pousser à la haine. Mais tant que Jésus-Christ azoloba na Matthieu 10:36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et c'est pour nous pousser batuna haine, mais azoloba boza la prudent. Tant que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, dans Matthieu 10:16, mais c'est clair.
Et moi aussi, c'est pareil. Bino boyebi muluba, nayebi te so boyebi aluba bien. Mais par exemple, la peste bino awa, esengi vraiment boyeba muluba. Toza na ndeko moko babengaka professeur Yombi. Ayiba baluba te. Mais bota la vidéo na ye akomaki, est-ce que peut-on continuer à aider nos frères Luba? Boluka yango. Yango na lobaki na ye, o ba ye biye. Boyebisa ye a numéro taka. Ndenge na lobaki wana batu bakolanda ngo sutro. Mais a numéro taka. Po vidéo wana na ngeko loba mbala moko numéro. Na banzita nga mona yoka kiango, o ya sali pona baluba. O yo bazo misili ye. Ha di, eza passé. Muluba ya Kasai. Yoko ko linga ye osali tout mais ya lingi yote. Donc yozo linga yeko mais ya ko linga yote. Akoki jamais cause la reconnaissant et pas na yo quel que soit tes bienfaits. Je l'ai hébergé chez moi. Hein? Le second qui a pasteur n'a pas tenir langage à boye, c'est que j'en ai ras le bol hein na batuana. Alors bino sikoyo parcours à moto ya yepe pambe na bino on dirait boyebi na bino ngote. Ngai to na zolo pona chilombo pona mboka. Serge fo évangéliste wana nani Alexandre basailanga émission na mwasi moko ya ndoki na baji bolanda yango pour ba ridiculiser nga ba autoriser moi na mwasi na salanga chaque mois émission chaque mois na minute au moins mwasi ngwa sambwa ba tindi amema na commissariat ba minga na commissariat na kena commissariat na gagner batindi abomanga na kindoki na ye esimbite. Mais bino bozo sakana pourquoi beaucoup de la politique hein mutu o bino solo ba kombo aleki bino na mbongo webi tangu tozaka na politique vieta bule ya ibsa nga ilo moko abi soko zo bunisa mutu soko moni mutu na leki na force abandonner ko bunda susté ou bien zala maere parce que au kokate soit leki na force au kokate nango ba donc tu no boza prêt ya ko pesa montant nyonso o ya lingi po basalo mabe po basala ngama mabe basala yo pe mabe. Alors à partir de l'infiltration o ya ye akoyeba ovanda wapi okendenge nini obimaka ndenge nini o ekoyela yo ndeko politique sans renseignement eza politique te nga oyo nazolo bala bino na leka na ba service ona ba rance na leka kuna na yebi ye bandeko